Nzambe papa sunga biso tolobe la vie sunga biso tote abaninga balongwa na vie ya kidiba émission kitoko ya papigen pesa bwanya tokende liboso yawe pesa makoki tozange lokote ubana na yo bateama Nzambe papa sunga biso tolobe la vie sunga biso tote abaninga balongwa na vie ya kidiba yawe émission kitoko ya papi kende pesa bwanya tokende liboso yawe pesa makoki tozange lokote kubana na yo bateama. Quelle grâce! Et dans le Baké, Cindy Leker, c'est une servante de Dieu. C'est une servante de Dieu. C'est ma soeur. Je suis choqué. So lié à l'Obarate. On me dit maman Nzambe. On me dit netinga. So tuni basam. O tuni batuana tout. Ba ce que non, j'ai fait différent la maison. Un est différent. Nga okutanga te na badiamba okutanga te na banini okutanga donc nga ba nga mama mi ayisa ko faire bi ko asa musicien te nga da vérité fait dans le banc et mina loba bango mi balé et puis bango balé baso basina voilà et puis papa ba yo comme na solité avant na penda boy asa ba tout le maman c'est mené ayi mais et là il y a petite fille moi voilà dans la biso to bi mala bango ka comment tu peux dire ça na mosi ya muningala maman bana muningala uzomona maman bana muningala ça veut dire bango frère na le bango na tiema ina mnogote uzomona emene ya babumaye même pas États-Unis toi na bakenda na ko benga muto wana ya Olympia babi ana sikita sila emene ya beta concert wana a malade motema ila shaki uzomona yima zo ya concert a vina e parce que baninga ba beti fa beta ba corrompre ba musicien ba lungo ba miso ba yebanaki a recruter ba musicien c'est que ba yebani kututé ozomona motema lesi la chaki akoma ko bela motema ozomona kwa kuna podium ozomona ba mo ba bumai te ba façon dans une mois sina yo omoni ba neti verambo ba musicien bela quartier ta bimana ba bimana ba sina ba na zo so vérité toi maintenant moi c'est la ziuma na mo ami nanga moko yana mo sina yevi mo sina obala yo ok, zana nuana, ok, kasi mama zana na bureau gula to solo lati. Oh, tant on vient qui na bureau boy bazo c'est so si c'est bimi akenaye. On a tout préparé Bercy ma ça le bel hôtel mais go le baso ok Bercy te. Yema. Moni quartier la toana ba longwa kaka pona ba danseuse. Oh, maman dogo ils ont solo, ils sont vrai Suzuki. Donc avec ma commune na Kamono, tabi Suzuki ne bilo toi ça na quartier latin. Ti babo qui ça y. Na c'est Rosette Kamono. Oui, ba lo ba reçoit le bien té. Ba kata passeport, ba kata visa et puis à l'étranger. Ah oui, visa pena pour aller à Olympia. À Olympia, tu mettais tout ça là. Son mono na nani nono ba diamant. Oh. Tant on vient à Yoki Kaka, nande ba kata ko vo nande ba mo négliger. Depuis tout, via benga bango penda bina mieti shegi alobi moko na bino fatika la moko fa longwa kuna za nengwana oui kuna mututu alongwa pona danser ngai ngai peko na lobi mana danser simo me ya yebana kite yeta wa ye teste ko fa so zonga lobi na mopoto ak le sanze ba si toko mona moye mona kitoko na on attend comme les autres pas kufa tant wa ye j'ai pu hôtel na depuis tu peux bien à l'époque na négligé ba ningate sur une bana poto to so pas déjà si Jordan dans l'hôtel na Jordan abinga na komara loyo oui ba voiture qui naï la componente après tant zongi quelque temps pendant que téléphone na bango desingabi ko faire le moulin ngazim na zemi na ba longolé pour faire tout et puis ne ko faire ba ko sana zemi abim ta singa sana zemi carte makila na ngesa la carte la te ne ba tu peux lui wafi ngo za bango ina ibité na on se dénoncer ba mon frère vous on dit la dénoncer ba Kofi frère na le bango vérité moko le fanatique mo ya Kofi a terme ça na nsela fait au bébana
parce que na sauveté ana leki nemo tutu roba asa leka selanga miso tutu roba so kanza nga na ba mise bato mo ya pasi ayoka vie na quartier faut moni partout tanga temps na temps fort partout parce que tutu roba kanza pona mona vidéo mo zo ba biso to esali sabato nga Kofi azonga na JF Fongi Kofi azonga na za JF Fongi na mwasi na basi na poto na bana na poto na français na somba déjà voiture na somba ka bilamba ngato na ke Kinshasa bana poto histoire vraie basilika babi omikitisi ozomona parce que taba misa katel bazoya moi bana mongo bo baoya so bamuni il faut sangana na bango omoni tana ke sangana na bango nga tutu roba mama pese mukanda pa ke de Londres à l'époque quartier latin ndena yomuna bablum so namona ba mise minga quartier latin ba lekaka bo na comprendre bango loko basana no wana mba loba exact makambo belé bango kutumtu ba yebisanga OK omuna mdo mutu muso ayika rep so amuka na porte rep imori de bimi so amuka na akotika na lupango na imori de bimi so ka bimi imori de koti je te dis to beta ba conseil muso senti belé piaka penda. Tant on vient à côté avec un bon matériel, maintenant bon job. Et un jour, tout le monde a besoin de éviter. Yo, ça rend le côté. Quel côté? Maintenant, on se base dans le logo d'abord. Quel côté? Là où tu as un poteau, il y a un côté. Donc, on a vu et puis on a besoin aussi de qui c'est un côté. On a bien côté. On a décidé de proposer maintenant on a longue quartier latin. Et puis quartier latin, ma belle quartier latin. Il faut dans le bango, bato ba longa quartier latin kaka soko bimi na danseuse. Oui, papi gagne tout le belle vie. Tout le naka mini papi gagne tout le belle vie. Mbe ozui. Azalaka muninga na yote pe na kotikala ka ozala muninga na yote. Papi gagne tout le belle vie. Makambo nyonso na maboko ya papi gagne tout le belle vie. Tout le belle vie papi gagne. Émission kitoko oyo il faut kolandaka pona ko pesa makambo. Yango to bisibino ki nazalaka muninga na ote na kotikala pe kozala muninga no te pe to kosala pe compte yozafa quoi ngai as artiste donc voilà ça ne va pas non ngai chez Lamputu nazalaka muninga na yote papi gen tolobe la vie ngai chez Lamputu nazalaka muninga na yote papi gen tolobe la vie tolobe la vie pena ko tikala jamais ko sala moninga na yo donc tolobe la nde vie papi gen toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te pena ko tikala pe ko sala moninga na yo te papi gen tolobe la vie gumu chuchu supu nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami nazalaka moninga na yo te papi gen tolobe la vie Mr. Siatoli nazalaka moninga na yo te Nazara moninga noté, papi Gen, tout le bel la vie. Avec dit l'odolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux jours. Nazara moninga noté. Nazara moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tout le bel la vie. Papi Gen, tout le bel la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. N'a pas si bien partout dans Biso à travers Tolobe la vie officielle. Merci Nabino Nyoso, Bato Bolanda Biso, Oeza Tolobe la vie. Les lotosa na Bruxelles. Je crois que tu as été de Liège, tu as été un peu na Belgique, moi mingi. Pour tous les gens sala. Tu as le frère JF Fongi. Nga bien plus que frère. Pour frère pas besoin qu'on a été faux. Il est vraiment mérité parce que banda bandi makambo yo. Azu ba take belé mais azali. Masolo poto le to ko lobela JF Fongi. Quelle grâce, Makambo, tout ça là. Merci à Washington, Eric Shimanoka, merci Pinocé, Agostino, merci. Merci à Jérimbo, Mana Canada, merci encore. Il paye des Gokao,
Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, le 24 Oyo, Naoza à Genève. Conférence de presse, il y a Zinago de Makulusu. Tozalawana na Gisèle Rumba, Teddy Mola, Bisoso Tozalawana, Mboka Basebin Dombasi, Batubase Belebe, Mersiko, Angel Diasuka, Batubase Bele Kuna Tozalawana. Didier, merci Nayo. Nazo maintenant frère Jeff, to mekano ko beta kati. Frère Jeff Mbote. Frère Papiguen. Tu connais le ciel grâce. Le ningale ko ba black quelle grâce. Nzambe papa, sunga biso to bela vie. Sunga biso to te abaninga. Balongwa na vie ya kidiba. Émission kitoko ya Papiguen. Pesa bwanya tokende liboso Yawe pesa makoki tozangelo kote banana yo bateyama. Quelle grâce. Oui, voilà kundulu ba pepe kale. Vraiment ils chantent hein. Merci Quelle beaucoup. grâce. Yo solo bi wese ke ndimi. Non yembi. Boni frère. Vraiment nzamba zolokumu na sepeli vraiment ndenge nzamba batelio kolongwa France koyati na Belgique eza voyage. En tout cas. Vraiment nzambe aza bolingo mingi to pambolier vraiment to sengi merci. To pambolier muke nzambe to pambolio merci mingi papa ndengo mimi frère na biso kolongwa mboka musika papa koyati na kati na mboka papa pona kosala musala na yo pona kokutana na mwana na yo papa merci mingi ye pazali mwana ya yo nzambe poso azaka ya yo te nde to kutani te papa lokola to kutani pe na kimia nyonso pambola ye papa pambola mosi na esika zali pambola bana na bango pambola famille na ye mobimba banguna na bango nzambe o batelemelaka bango ezala na butu ezala na tongo ezala na moi ezala na pokwa bamona bango te papa bakoya na ba propre piège na bango moko nyonso ekanga bangi na vie na bango papa efungwama kokutana tokutani nzambe azonga na témoignage ya kitoko mpe oyo nyonso azali kozela na vie na ye ekokisama au nom puissant de Jésus-Christ totiki émission na maboko na yo papa te ya bano ya yo na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Quelle grâce. Voilà, frère Jeff Léon Nayo Kokuta Nayo, Nayo Ramato Solo là, ma solo ya poto. N'habite autant lango quand même ma solo poto. Ah mais bien sûr, on a tel rango, na sepelé mimi, mingi surtout on yamba ba bangai. Voilà. Ba tuloko ba jouer les bouka. Ouais, ah jouer les bouka. On est ça ngai, na moi sina na pesi ba ngote. Ba tuloko ba César Loboko. Ouais ouais. Lui c'est mon frère. Donc il a sepelé mingi. Donc émission kitoko, ya on to invité, ya on to invité na nzembo, donc émission kitoko ya Papiguen. Ozomona ezopesa bwanya po bato bakende liboso ozomona po lelo bato bakoma mabe koma malamu bato bakoma na vie ya kidiba nzembo toyembinga na yo moni bato balonga na po balonga na vie ya kidiba tolobi pena na kati nzembo eza masese tolobi bele moni tolobi la vie baso bazongo neti mes frères eza makambo ya solo na makambo ya poto po mingi moni bakoti autoroute na makolo moya bakoma peza te ozomona mingi pene bandeli déjà babandaki potongo mabe yango tilo bango bengo bagayare zero ozomona batilaka na via kidiba moya bamama mikolo wana tilelo baka na banganda masoloka bakestion pa na yo papa. Alléluia. Voilà, donc lui c'est le frère J.F. Ifongue. La personne qui n'est pas à Serre, Nangaï, Marthe et Bouka. Malata. Ça c'est ma soeur. Voilà. Quelle grâce. Quelle grâce. Alors frère Jeff, Nalingi to mekano ko sola sur Rio, lelo vraiment masola poto et comme l'inde pa na yo. Amen amen amen. Mekano ko ibisa biso Jean-François Ifongue. Voilà. À Botama wapi. Oui, bon ngai na Botama na Lille. Na Lille. Na Lille. Lilo ya na France. Oh, ah, en France. Plutôt na France. Nganaza, il y a bano bino ba Congolais bobote na poto. Ok. Ok. Nganaza. Ah, donc yone ya la bango. Nga ya la bango. Ok. Bana bino so ba Congolais bobote na poto. Yone ya na bango ye. Ok. Voilà. Donc papa nga zala étudiant na Lille. Donc kutani na maman antillaise. Ok. Maman elle est de la Guadeloupe. De ba boti biso awanga na grande sœur nanga. Grande sœur nanga botami na Paris. Nga na botami na Lille. Donc yo na mona mikiligo. Moi nga za na grandi ici. Donc yone ya la bango. Nga ya bana na bino so bobota. Ok. Voilà. Ah, la liro parce que ba oloba. Amen amen amen. Ya bana nyo so bobota na poto. Oui, ya maman mbe obenga nga papa. Te no ndeko na yo. Voilà, ya na bango yo. Ok. Voilà, nga la botamia wa. Après ba parents ba Kinshasa. Ouais. Toke na Kinshasa, tokoli na Kinshasa en fait. Tokoli na Kinshasa, totangi na Kinshasa, nga na Kinshasa na âge à 3 ans. OK. On a âge à 3 ans de toke na Kinshasa. Quartier boso to vana na Kinshasa ça na Bandal.
Ouais. Mon bandal. Donc père mon bandal alors na Kinshasa. Bon, tant que tu quittes qui te vend na bandal. Voilà, donc tu vas biso dans na tonde. Ngala na tonde. Donc ndakwa coin ya liboso biso. Ya liboso zaki na bar. Voilà, biso to koliwana ti après toke ba limité, ba kingabwa, ba minza. Tant que tu as un âge de lobby, tant que 3 ans. Na 3 ans, tant que tu es Kinshasa. Au bout de après 3 ans, qui est Kinshasa. Kinshasa. Ok. Quand tu as 4 ans. Donc, la Ligue nationale, surtout, tu as Kinshasa. Ok. Vous savez, moi, l'étude qu'on a et tout. Oui, on a Kinshasa. On a Kinshasa. À l'époque, au moins, service militaire en Europe est obligatoire. Donc, ceux qui ont 18 ans, il faut aussi le service militaire. Donc, biso to zaki na Kinshasa attaque ma français. OK. Na Kinshasa na zali français. Vous avez foi là. Dans Kinshasa. Donc, tout le temps dans la Bombinière, dans Prince de Liège, même temps Kassav ya Kinshasa, Kassav tomba à Kinshasa, ba ko lia pa na biso. OK. Ba ko lia pa na biso. Place pe maman mon ki ngata na loro musique parce que temps ba bete na parler du peuple. Ba benga seko bana bandeko na bango nyonso. Pièce nyonso ba na Congo, ba yaki na bana ba mataki na podium. Ngala mataka na podium Kassav na bina ya osakana te. OK. Le bilan la classe mais faut mon succès. OK. Ah. Voilà. Bon ce que père Azonga pourquoi? Bon, papa toi aussi c'est ma classe na so ngine Kinshasa. Ah OK ça, on boulot de ça. A ngine Kinshasa. Donc ba kena maman donc di papa ayi ko kufa. OK. Donc c'est la bêta histoire après combien d'années la bêta histoire on a papa ba ko divorcer na maman. Papa tellement zaki na mbongo belé basi belé maman koka kité. Maman ngaka zonga ne poto. Voilà. Papa na mandola ti sa ba sosoliso. Balita Bembo, Yagabi na pisi mbote. Oh, Yagabi. Bon, Bali papa na ngazi. Aki na ba magasin na ba molatu. Bali à l'époque. Azolati sabatu papa na ngazi na mbongo belé. Donc biso na tara to tanga na ba lycée Prince de Liège na Kini. Voilà, donc ba na quartier na biso ba yebi. Ngala zaki mona oyo po mona nga après 20h du bando mona ngate. Biso zaki bana o 17h 18h to na ndako to bimarate. Voilà, ngala kolibongo na koli très bien, vraiment bando bali misanga. C'est sans orgueil, ezaka masolo la vie. Voilà, donc tu colles très bien. Oui, j'ai mes amis, dans le quartier, dans les classes. Est-ce que vous avez un belé. Na pesi Chichi Kalongo Mbote azana aux États-Unis papa le bon directeur na SEDEC na pesi ba Gilles Tambwe na pesi Mbote ba na Kingabwa ba Rémi Tambwe moto na Nzambe ba Didier Tambwe ba famille Lunga boka tika biso ya Jacques Lunga tika biso Lucy Lunga pa tika biso ba David Lunga na Londres donc ba baza belé te no ba belé. OK. Mon ami Papi Fata qui a comme directeur et orchestre nanga. OK. Baninga basé belé na ba na classe donc basé belé. C'est que pendant toutes ces années aux années Kinshasa. Ouais. Est-ce que ça dépend bambulo vandi na Kinshasa wana. Est-ce que vous rappelez les kanisi moko boye il y a qui osomba pe le pa na Kinshasa qui on vend pe tout rien. Bon, au moni à l'époque ndenge tozoloba kini échanger à l'époque bat bana ba idée wana te pour bat ba ba vanda ka pana bango lelo ndesko ndena kini komi passe comme il faut ko somba ndako ko yebela yebela lobby ka biloko nezala kitela landa même kulu sala émission moko to bazo bageno bana poto ka bano soma bandako na kini te parce que bat bazala ki bien même ba parents na kini bazala ki bien yo tindele mbongo bilama na sensimi tant ba jeune ba mokola à partir ya banzembo ya ba papa wemba ba sap ba nini de ba jeune allez ba comme faut bilamba allez des places ici ba ma posa ya poto même ba bazo ya poto bazo ba étude bazo na bongo après non ndo bete pe ma sono li solo nga bota ona mikili ba yebi bo biso to koli ba benga so Arnaud de Willy na été sobi ni mo Arnaud de Willy ba merke ba na ba suki afro bana mo de type so na ba suki afro ta suki na ngande eza ngana grande sœur ba benga so Arnaud de Willy afro voilà donc c'est un peu métissé voilà donc ça veut dire que idée coupe à poto za la guité voilà ngana comment na idée à poto à partir de camarade Nabiso César Loboko. Okay. César Loboko, j'ai dit bonjour. Napacha Loboko. César Loboko. Ça c'est un frère. C'est que César Nabaya Gigi, Sika Loboko, Yolande, Mayoyo, couturière Nabiso la famille. Donc ça dit que Bibiche Nabo Sanité. Donc ça dit César Loboko, il y a Zaki Mona Yolo. Mais tout le temps, il y a une académie des beaux-arts. Ok. Il y a une académie des beaux-arts. Ah, donc il y a une Kinshasa. Il y a c'est mon frère. Donc ça dit il y a une académie des beaux-arts. Après, Sikoyo, tant que maman sap.
qui est déjà dans l'école to bengi petit beaucoup quand to mike al taper une chose na suki là là dans pantalon tia moi je n'anda ko mekate il y a la tabo dans les papa mo bengo 88 na école to bengi déjà petit beaucoup après mo komsusu ami nanga mo akutoma kama bilambe komi ami nanga mo azalaki suka yibi mbongo pa na bango ngape na yibi toki na njili kosuma bilamba to na bango marché pa ba sapeur pa ba mais surtout bomba le rôle pas sur le pont avec munene to bomba on ndako ba sentinelle ce qui fait tes agatu là to sauter ba mire mo comme ça na vana ndako ba benga nga babi na ba butu ba tindi sentinelle betele na chambre na ça ne la betele nga ba le ko libanda et c'était vers ba 21h 22h na bima boy o garçon mo kwa ye moyen ti akangi quartier faut beta ça na kilipale na zubilamba na sauter mire na comme on a fait on a César Loboko on a to yambani na yi oh donc ça dit que azul sanga ba sombinda ko côté na biso na kingabwa OK donc to kangana ili suswana allez to bani ma musique pe car na quartier tina ndenge to yokuta na sona ba poto OK allez papa sigoyo papa akufi ale kombi ke faut bozonga mikili ba tenga na yaki na poto na yaki na poto pour na service militaire voilà OK bazon ça qui non ngana yaki na maman pour na kende armée ça pas armée oui na salle armée na un militaire bien formé ah bon ouais on a 10e bataillon du matériel quelle grâce tiré d'élite ouais donc tiré d'élite un bon soldat un bon sportif voilà là qui militaire na l'armée française biso ba général ba généraux aussi ma boko boy ba Mitterrand ba yibi biso poto ça va défiler voilà on va défiler tout ça ba 14 juillet tout ça na la bosso na même rapport étendard bien tenu militaire na ça va repa wingé mon la tenue militaire on tout bazo banga mais oui on mbila camarade soit César Loboko mais sikoyo tango zonga ki wana ozonga ki sikoyo zaki vers Lenin dans na zongi armée na zongi pardon poto et na 88 non 87 parce que moi je suis en 68 na bomba âge na ngate je suis en 68 donc ça veut dire dans na zongi poto il fallait que na pour la armée ce que biso sur un habitant tout ce qui dans le bac tout le monde pour sa poto so pour sa poto ça la guité pendant qui tu es bien surtout au côté na César donc ba sombi na côté na biso un moto qui n'aura pas na bango un moto n'aura pas na biso surtout le qui n'est pas na bango là c'est sur ba photo ya ba ser au moins so biso tout rêve comme qui faut ka poto to tala ba ya gigi na à ça biso au papa Rengos au Niarkos au Sisi Selenge au nani o nani o arijana moni bitu et baby donc biso tout bas na quartier et comme la photo non bon yo ça ba photo no bon na terre photo là c'est bah non ba bébé voilà non nous on a photo à forme OK so biso tout mon rêve car donc ya biso na za na kuna vraiment la za na bah ça so bani ko ba on dit maté mais ba maman za yanti avec biso tout bana tout ta photo mais après si pendant tout ce temps passeport français n'a pas allé biso avec le français biso tout zonga sans visa c'est autant on a yé tant ce qu'on a les poteaux et puis on a les poteaux maman boy comme ça dans aucun poteau maman boy qui elle singa kana tongo kaka ne de moi choto ko dans la voiture qui les classes elle singa yotikala ngapena atikali basa woto no yotikali poani na bi j'ai mal aux dents allez maman ba qui classe dans na après maman singa lata allez toké to katisibina ou dans le beach braza to hipoto kaka ya poto maman boy ko ibisanga pa bega ke no na osala mbulu mo na quartier voilà boy ko ibisanga to epe tant na yip komi na poto to fana ki na porte de Clignancourt na Simplon le bien ouais Simplon na Simplon ba mokonga souci na ngakaka na luka ya gigi na sika Loboko parce que ma photo est traumatisée sur quartier mobimba mbamo to na oncle mo parce que on doit na tonton Gisto et c'est tonton Gisto na ebiser moko mesika Loboko na gigi Loboko abi na kina ngana na bango ngabi mimanga na ngana te yo mona muki na bi mimanga fona mona baser na nga ote asinga no lugulo ka phone na bango yemo mko sa ke bar ayilinga phone ali na tulo na gigi apezinga phone na ye na bengi na bi bonjour ma sœur bonjour yo nani ngabi nga camarade à César na otikin na ina mona bino mais c'est ina mona bino na simba bino ka on a César na Kishasa César na kin
bah kufi na koseka oui mon os aventurier c'est quand on hôtel c'est bon so ba lelanga ça va monanga pour ça bien là so na blambo na bino kana simba bino donc bah c'est quand c'est ça razoya mukomsu na bengi oh non mukomsu na bengi mukomsu ba bibo zo mutu na yo akomi allô il y a bien JFF boza na métronime après c'est un métro donc il y a un pototé après c'est un métro bazalaka à l'époque télégraphe il faut télégraphe très bien oui. Voilà allez na kiti wana na passé ça banaka na toya wana nazonga so manda kote bana na ya wana nazonga so ndako tambo kutani tama na kute na César nazonga so pamate toya mbani abeminga pa ya gigiba ba sepeli na ngai ba mona ngamo na mo cool allez tout mutambo parce qu'on a bagi to landa ka bonka à l'époque pe donc pour à l'époque ba bar ezalaki te faut dire la vérité ba Congo ba na ba bar te ba bar ezalaki na bandako na bandako mutu boye mona sala bar voilà donc moi surtout qui ngana César to bandika ko bina so ka ko to ya au fête wala déjà eu déjà militaire non on a qu'à remettre OK quand on a hier non on a qu'à remettre non c'est la siko maman a commis bango aza déjà so ba principe so pedate tant date ko ka faut azala na gare d'Orstelis donc c'est la siko date wana ngaso na zana César to tambola na biso to kindaka na ba ya gigi partout biso to comme ka sika to bandio bina so à l'époque so wenge pe e ben ngote e ben kana kin so ba garçon mo ba misa wenge ba ye so mo ba ba jeune mo ba bina biso pe to ndima ka to bi taper wenga ngote mais to ba ki bango po to zaki na bona kin ale makaba to tanga pe na kandi de boza jibi azo mingi na tini to no tanga na tene blaise bula pa tanga na tini mo ne ligo voilà to ba ki mo sonka ya wenge boy voilà donc ça veut dire ti comme sous César na moni abeta ki histoire ngote mokosu to vandi pa ba César nanda ko papa na bango ayaki ba soin papa na bango ta ki César na sixo moke yema osika ko pa beta histoire ngote tam so bosana ki sikoyo à l'époque mutu moko nanda ko ba César non na ko baptiste teki anote ka drogue so mbila bando filer bandaka mbila yo akoyi na ndako mbila tango akoyi na ndako yobi akandi batutu atiki ka César ngalo wana za mbinga ale ngabna batinga bakraka ale siko mbamo baki na biso na ba ya gigi biso tout baki na biso so ngana zo lila pindal wa mona mki na zo jo nga so mo le mama nga pixanga ngana yakawa siko mbamo papa ba César vandi so ba bi César tikala pour ya giga bité o leki na ngai oyo papa donc to ko tike boité attends siko ba tika César comme ça il y a tika na papa et mo so to boke na si o César ngai songa likam siko ba bimisio na tali na bi ta gueule so tellement de na lelaki bila bité garçon fait ça ibelo côté innocent bah to que na type na poste à police et là que souvent en fait pour maman antillaise et puis non que armée to ba beti kombo nanga ba moni que non muto azana attente ba moni que muto ke miti so ba tali ngaba so ba juste au sani na ndako wana so no expliquer ba mona bi moni muto botiki wana camarade nanga donc ngana ngino tala ye ngana ngino tala ye bino bukaninga ba bino photo mona mama allez na pespe niveau mama ba bengi na ndako mama yo zwanga al na bimi ya ko mana bimi ona na zonga sokuna de tina na ka armée OK voilà. Alors normalement c'est combien de temps là au Kenya c'est combien de années l'armée tana kino armée il faut sa formation ça une année formation ba bien école classe militaire ça qui une année. Après une année siko bokomi bozana droit il y a quartier libre ko ko bima na yo après na ko bima siko yo na ya kana Paris na bi na lukono ami na César donc masolo betaki ya César na esalenga passe nenga nyo koma ba bolo ko ngazala kité ngazala kité ngalo zana wana ya wanga zana armée ya moni ami na ngala nyo koma ngengwa voilà et puis na regrettera mingi et puis na componente ou aibsa nga été parce que na déclare na solo bango lelo po bambila se bakanganga na déclarer bana bato ebele na France pour na pesa bango mikanda ayenga na déclarer bana bato ebele sans comprendre ndenge na César ou tozali ki diba ou comment pour na César ndi to sala ki angote ya isaka ote et puis
na comprendre raté donc on a une histoire na ça n'a pas si on a une histoire moi côté ba boloko ebele wana za kité ngazo ba kendaka na ba mboka moko boy abetela ngo peut-être to kutanaka ah frère na simana yo tala mamoni mais ya ba yo za fois la bon ndima ko yango temps na comprendre raté et puis na déclarer bana bato belé ya yebi bato belé bazo mikana na simana ngai na sala kuna ba mariage en blanc OK oui na zo bon parce que après mbila kanga kinga mbila yo kanga ya pas longtemps interprète de France et où la nangatia ba déclarer trop ba dinanga monsieur totali to monique na ani moko botaki na espace à 2 mois botaki bana 6 comment ça se fait nto ane bila a répertorier a benisa ba maman on a so ba kombo la maman na bana wana lelo ce qui 20 à 30 après miso ba bala miso ba bota so mona donc même pas bota mi kande sate ani leki so ba kina ba tano moto po ba kanganga na ya pinda pa et puis ba mona tout ba trenga na YouTube émission na ba ke moto moni po sambla bon place na sala surtout ba otunanga na ba vérité obi mona bo etel na yebi moi na maman ni moi na ngate na déclarer ka poani pour na yedi mona mukanda bon obi mona oboy Andrea na bona mona nga maman ni na pesi kombo oui nzo ba ba imanga butu wana et une soka ba senga obiki parce que obi vérité OK le ko bi vérité to tiki donc quelque part vérité sauvage vérité sauvage ba singa ya moza serviteur de Dieu le début goza serviteur de Dieu tout le monde a ba vidéo na yo et là ba traduire biso makambo lo ba na linga OK ah donc c'est balandela au balandela ba bina place na vandaka ba place na sala ba bi tout tout tuni kuna ah après ba singa keina siko maintenant na kisoda ngo suka ndeni na service na kisoda siko ngana longo armée nini na longo armée ngana yaka nanga ba permission ce que na yé na zarna César comme ça na yiki boy na kutena César c'est ah frère JF frère T JF obi wenge bana mo baki na bandal ba ya poto ba panzana o ba tikala ba sala orchestre na kuna yimba kuna ngabi abi toke utala na ba weekend kana ya vendredi na zonga dimanche na ye na kita ameminga na rep et na boulevard Ornano ka bien teni wana ba riko ko tout ba mari po ba nga mabi so ba soda to na koti sikoyo ya sepela na mari pongai na lingara Eminea mingi nga Eminea c'était mon chanteur préféré et ça l'épée que vient avant nanga Alexandre Mama Oyemba Gina nzoyem ta forma pe Eminea Gina e fongi ngani to ba ndegote bon ba kombo ki ndane mais ya e fongi mais ba tu nyonso yebika c'est mon papa OK c'est au famille mando silka ndeni ngana bimse papa nanga nga sur la musique na ndo diembela mo pe ndo sala nga bien ouais merci ma kombo même ko faire ndo banga nga mabe pas allez non bengo Gina pas Miguel Kamu Gina mais ngala vie Gina tous sa famille rien à voir mais MOP na otala tant na na tant na otala wa oh Gina peut otala tant wana donc tous ça peut tout dans sa famille parce que même tant ngene ki ça bande ngone ba otala nga ba recruter nga partir à voix voilà donc ça veut dire le roi biso to kolimi na maman te bi na ba famille mais vieux Gina c'est mon vieux na va na même mandat kuna donc ça veut dire que nando lo banini la geta la César a même na répétition na bango surtout na répétition Marie-Coco ba Marie-Paul nazuka Marie-Paul sombo ko Eminea na sepeli na Marie-Paul ye muta beta histoire na zo na mukanda na nga na pesa Marie-Paul oui na mone mo beta yango na pesi mbote asa ke mission moko a lobango na zo na mukanda na nga na pesa ya tambula na comme ça on a yaki on a gati pantalon Marité François Jobo a tellement pantalon bien na longo lango pesa na pesi yango olinga ke mingi oh na tika na kilote na zo pe bon ngala mundele ngala kipana ngati ngala mundele ya kana na balabala ngala mundele donc ça veut dire na linga Marie-Paul mingi so non c'est pas na Marie-Paul allez na sombi PCD na bango mulanga malasi na répéter ngo so na ki armée na ba air libre on na répéter na kangango mobimba quand vous avez César tozoyemba ya zo ba ta voir Rico Kongo ta va Marie-Paul bon donc etike na rep siko esali ke mokomsusu weekend kana bimi na poste za bike fona ya na otala bango et mon seconde pe bango na rep na comme na rep boy na mona kiss qui sombe que je dis bonjour un ami à Belgique awa aye ko zo wenge aye zo bango amema bango na Belgique voilà surtout aye Marie-Paul azaki opéré azalaki so na côté rep bazo tia ba voix ba meka bat oya meka voix Marie-Paul ezo simbate oya meka mama pa la côté rep na fa nanga na full kaka mama César moninga César ti ko habitala
au moni amina ngawana wa soda so azui micro Marie Paul yokari koko mais c'est ça oyenge pena na ba soda amité soda za ka service militaire bandaki na yembaka yemba sa ba fa ya na emine wa chef si fa yemba mkoloni na bi metai kaka na zupe micro ba benginga na zupe micro tant on a yembika ezaka mutu fa asala eloko joli mobe à la salle na disque on m'a pas motema na ngai nyonso na pese pai na yo na boyo tindelanga maloba ya malate donc c'est qu'on répétait trop hein ngai na tela Marie Paul na zaso na yere pia ya wenge pari na tova na bafle pour voir Marie Paul zobeta na motema ayi na nsimo ando yemba nzimo ko pesanga pungi na yo ya suka bamari boko baki pot yo ke na se pote na kanisa e peta na motema donc tout on a kango so to na miki repi ningani kaka wana na zo bilamba kaka wana na zo bambongo ndamoko misisi na kumka misi changement de fréquence on dilanga babitala to beta lelo ta producteur yo zo biso ngabi ngafuna zonga armée dimanche babite mais to beta samedi on l'a combien allez bal bouson bini pas de le bimi kaka wana ba yula boss ba na banda nyoso ba Serge Moulasi saka bazalaki donc kaka wana bilambe pesami et puis to côté na voiture pour que Belgique allez te beta na vivre la musique surtout to mati na podium ba bosso yo na podium ba bosso sikoyo na vivre la musique na vivre papa mba allez tango to plein ya ko sakanate concert wana allez vive biso to beti ba to à l'époque ba epi pe wengel parité ba epi kaka wenge DCBG 4x4 so tant so ba ka pour à l'époque pe wenge ba ba individuellement que orienté ba ba wenge ni extra musique so tant to yé ba ba quand est-ce que bango ozomona ba ba quand ça bango to sala succès ya ko sakanate so na ndenge to so bila ba ka to tikini so nga sko na ki armée donc nazo mona makamba bongo nazo maso armée na songa armée elenge ningo kaka wana na kutela pe na mwasa liboso na kutela pe mwana nga liboso ya Belgique oui mwana nga liboso donc kaka voyage on y a quand tu es voyage wana tant aussi ici c'est que à l'époque Belgique ça lagi ndenge bana ba konzi mingi ya Zaïre Tanga so c'est là que tant to beti ni wana so bana wana ba na boîte na bango mozaki na galerie Louise bana ba généraux bana ba ministre tout ça c'est comme bala moko qu'est-ce qu'ils sont bépés moi na ya voilà donc ça veut dire que na boîte wana samedi wana tant que c'est aussi ko beta bazo zela tout ce qu'on a boîte wana omoni bala moko bazui qu'est-ce qu'ils sont bazui biso tant papa ba bandi ali biso bazui biso mbala moko toki na boîte wana omoni ba nous c'est siko que wenge ezalia mes frères mais ali qui sont surtout tozo kota na boîte ngo na moi ce que jeune fille moko ya kitoko mbala sope na vine aya boîte na opesa kombo na été ni famille na yo pesa ba famille oui maman ngana ba courage na ngata na otia remet na mona pena basi kala maka mukala na tela ka fi wana il pas éviter ngana musicien vraiment na tele ka mbona bi comment tu t'appelles après c'est na kombo na ngabi tu fais quoi ici abi c'est mon anniversaire c'est la première fois de ma vie na boîte de nuit après c'est ngabi comment tu t'appelles après c'est na kombo na asu ko ka mo na to benga wingi mo na likolo o be pousse na bna tili bo so tela nga so mo kana zumiko na pompe na bi bon anniversaire na ten komona ba de uninyo so azuli bomba e bi onenge ni azuli bomba mo non zo mo donc to sali playback na album ya Rico ko na molenga malasi après ce que tu es obligé tout ça playback na qui ne bouger tu es obligé parce que y a mon wenge pour biso ba non wenge Paris na Paris de wenge Paris vandaki moni na Paris mais na Belgique ba nini bazo kaka do ba na milipi na ba Zaïre wane ba yebaki ça dit toi que na boîte wana ba moi mélanger donc to sel tu es obligé kana qui ne bouger pe to le qui na playback bala moko ale tant nazo kita mona na ya pesi na numéro na ye moi c'est le nom on a bengi obigeto orchestre zozo nganga na tikali na César na Belgique oboseno armée na tikana ngana ye moi na bosso yona ouais j'ai une grande fille moi na ngana 30 ans donc siko bango baluka kaote oh ba mi mais c'est fakir na César ba bi aba oya
Tu es armé, c'est quoi le cas? L'armée va luka na makasi parce que les arabes faut qu'il y ait prison hein. Si. Au déserté. Au déserté. Voilà. Mais si sur PC raison valable bah au tika yo. Nga so ton na yé, tant son na zongi na ko busy na ke pas maman. Maman sali lettre pour maman na kinsa na balosa na banque du peuple. Maman na na banque du peuple donc maman ko komba za na makasi. Maman salinga lettre comme quoi que papa azate donc nazo obligé nazali banda nazanaï. Mais maman parle sunganga parce que maman pas ko banga pour parler na comment qui peut très méchant na armée. Parce que fana kende Bagdad. OK. Ah oui, maman Saddam nga fana kenda. So donc comme beaucoup comme ça na ndako boye lek na ngamo na habita so saliki sunini na bete le kofi na miri mwinde panzani. Maman bino mwana folo nga armée. Na comment qui penda bon ezaki manka au mona batu manka te bon esprit militaire. OK. Et puis na zeki na côté na ndako donc na mona ba yaya kini wana penda ke oya solo na baleki ni asolo mona na miso. Donc na bon pendant ça mona mi balé maman boti so 10. Donc na nga baleki ba ebele. Donc ça veut dire que maman comme a peu na idée kana longa permet ka. Maman commis lettre. Dans la vie maman et puis na kosi mais moi j'ai trouvé un boulot tout ça j'ai trouvé un boulot si tu peux me faire une lettre tout ça comme ça moi je vais t'aider je vais rester avec toi maman passe les lettres allez tu poses ta lettre un peu la qui mais à mon arrêté alors quand ça OK moi na commis boy moi na c'est quand on zongi pe ngana César après une semaine ou 2 semaines tu zongi siko na Paris allez tu continues na El Paris puisque Saddam Hussein aïe Saddam Hussein aïe au zoa orchestre pour qu'il quitte ça entre temps que deux leaders en fait ils avaient quoi wingé pas Kinshasa ils wingé chez na 4 administrateurs biso ba to na 4 administrateurs Rikoko Marie-Paul Zingzong na Aimé Bouanga allez bango 4 pe bakaboni et lo ba weli ndeloga ba geza na télé bon bango ba yebelo ba wela bakaboni Marie-Paul akina Zingzong Aimé Bouanga tikena Rikoko sikoyo Marie-Paul siko ko pays faut Kinshasa Rikoko kwa bonu ko kende mukande zate ba César ba bobo na bango so Marie-Paul sikoyo atikali kaka yé JDT zing na depicho bazui rien toranaga ya yuyu donc ça veut dire na Zingzong Rikoko ayo yipsanga Marie-Paul a BJF. Mais yo ton kota ki wana na kati te. Ton kota ki pe déjà nani azaki na kati. Kota déjà depuis azaki. Non, depuis ayaka otika nani JDT. OK. Biso ko tolo ah mais du aspect. Yo ki so kota pe na weni. Masule vandi. Yeso ya misi ba misiki te. Ya kine opéra. Te ya opéra. Akene pe boloko, bimi boloko, voilà. Il y a un otika JDT ngai na mano otika César. OK. Mais sur na kamera angondi mangote. Oh, aboya yango na motema moko na ebite pourquoi tant so babeba na JDT. La ni lo bangote. Nzoka nde ye soka kota wenge pour abande ko ya otika camarade na ye camarade de JDT. Nga camarade na César. OK. So à partir de César to kota surtout peto to yebani to kumba camarade. Mais source na ye eza JDT. So tant to kabona ki wana siko biso nga siko na landi nga pas César parce que na Rikoko nga na landi bango na ko linga Marie-Paul mais on landi master non la landi Marie-Paul habite na linga rae ayi ko lukanga abina nga muni kini wana yo foza ngai poni habitala depuis tu ana point yino otina mama bilamba akanga tata JDT ana ba face à JB yo fuka ntsone abi yo fuzala wana soki yo za wenge na vandi so nga so na kenda kinité eza pona César pona César pona César parce que moni ya ba tubi ba benga na mukili aba yo falo za ga musala nzambe na omona na kende kini bona obeteli lisolo omoni ba pas sanga yo sana mukanda omona obla trahison quoi trahison ba pas sanga yo sana mukanda so to kangami yo kozonga obenda biso omoni yo fuzana biso quel que soit les problèmes to zo ko na tango yo ya o sel so mikanda to ko tinda pe yo awa zomona mais c'est Marie-Paul bon yande ni o lobi to kuta bo na kena na mate na tikala ngana César na kena kinité pour na César. OK, voilà pour na César to va na biso et puis César à l'époque ba sœur ba zela ba onda ko moya poa ndak moya poa na Belleville so nga ya gigi mta imsanga abi muni chef muni yo
oza na mukanda so ozovanda na César mbila soka ye aobenga na bino te olakisa mukanda balonoka bobando futa po à l'époque ya bongo basi auto banova na ndako ba poids ando danga mama zantie ndako na biso za ba oncle bazawa ngaza ndika bino bola kini ngaza na poto ngaza ba oncle na ngawa na batala au moins la poto oh oui d'abord que nakeli na ki ay mona zebo na kena na ville pente pendoko na ngantie na lie ngaza manduko na bantie na ba tata mosi na ngaya bantie za mais natika pa na bango natika na ndako na biso po nazanga na César nde ya gige singa bimuni yo fuvanda wana so mbila ye pa l'époque ya bongo bakonga ba kala mondoka po so police ye so ka bebo su mukanda mbala mogale donc mo futa ya nga na vanda na César na ndako wana ti wenge petango ekabwani ale ba mari po bakeki nga na kimaki na nga mari po na ngo kete po na César to tikena César na mari koko ale ba talika bongo po César ayo ke ne Liège ça y est que de Liège babi kuna mokama mukanda soto yake ngana tika le pas le port on au beta nongani tout ça pour orchestre na biso to beta ba LC wana biso mbaleka to beto tika le wana allez ngani to beta ba LC tout ça l'orchestre na biso pena ouais chic la puissance écrit de beaux garçons c'est le mouvement vandagi to beta ba LC biso mbalena ok to ça bena ba succès à concert to le beta ba concert ba boîte union sur France ba yibi biso voilà et ça les tant il y a que Liège babi kuna mukande ko simba bo akemeka depuis ce temps de tikali ba kop muko yé ba ça na besoin wingi aux États-Unis mutana mo pa kufa Bob Maswa a contacté il fallait wingi ne kindi mais wingi to ba certainement succès ba préfère que la bon kim kop ko meli Aimé Bouanga ba bina Aimé Bouanga luka ba garçon mo ba na esthétique ya wingi to regretter César azalaki déjà na Liège Aimé Bouanga benginga allez to luki batu na Aimé Bouanga to luki batu ba mso ba ina mikanda te to kezo bon mikanda pa baninga ya dipsapso mukanda to ke ta aux États-Unis na Aimé Bouanga to ça la succès à kosana te aux États-Unis to mema ba te belé ata Félix Ando beta basse na Victoria so mema aux États-Unis ba te belé ba mo tout batikala ba to mema kuna États-Unis ba tout batikala to zonga ngai Aimé Bouanga na sermo be diva to memari na PC mbote la marquise na sermo bo dit oreille to zonga na producteur bon mas le reste tout batikala to ça la succès au sarati to beta na ba état nyonso na komba wenge OK na section ko tumuke to beta ndo beta sko to beta na mboka mo na Boston kuna ba congolais baza ebele à l'époque basaywa bana banda ba wenge surtout to koti ba ça tunda ke binu ba wenge le wanga na showman na robine na beti shit to na beti shit na hôtel face à face na congolais mo zaïwa atelenga bi na wenge ba shit ezalate donc ça veut dire que to ça qui succès makana au sarate na États-Unis wana donc yo zonga teme ba nusu batikalaki parce que idée la ki to zonga les sous ya ba ninga so batika pour à l'époque wingi pena neki États-Unis mais kaka wingi et mon batumda bazoya na ba CD ba ivoirien ba nani mais ba américain ba na pano ba na CD akini bouger ba la sanga na yuza you ah teliga wera so la mutu mona ya bio ouais signé pe mais aki na bilo voilà après image kaka après sur to zongi poto quand tu zongi pardon na France allez tema gezaki na ngoma nzonzi to kendaki ba pe nyos ba tikali na bango allez to panta na biso pe voilà c'est quoi maintenant je fonge oaki ko koma to kende amen pour natana biso oaki siko ko koma pena siko na boule ya ko kota pena bakamba musique pena bien quand nga déjà kana wingé par na kota ya musique quand tu es à Belgique wana comment déjà musique c'est quoi quand ko ba keno ndou il faut aussi mbamwe logo pour ezala moi pour ezala parce que moni bien tout le bar toujours moni à l'époque et on ba le bako ba papa ba soma banda côté parce que musique ikala ezaki na mpo na bongote yana zo ba musique ezaki na ngo neti moi et logo mo ba biso ba osala me ba na net mindele mundilo so mona ata ba journée diwana so ba Jacques Brel sauf au moins ba professeur ba médecin musique ezaki logo mo bo
Ça veut dire biso na Congo siko on ba comme ça ce qui ndé car papa habite musique mais papa so au timba un grand dessinateur papa ouais donc papa il fut arbitre ba mamise belé ba Virginie on a ça qui na boîte de nuit na donc ça dit musique et ça que loko ça dit moi loisir mon voilà siko ndé ba ndeka ndé ba ça siko ndé et comme siko musala ba wera ba et comme du lundi au vendredi ba répéter calme donc on est là na côté ba il faut ba so mal pas et comme ba guerre ça veut dire que tant que tu as la musique à l'époque il y a pas beau gosse les jeunes mots qui la musique ils ont un loisir blue c'est belé voilà bassi bon c'est pas païen via pas païen perdition un peu voilà mais dommage il peut pas couper dans la sida ils sont tombés réciter Nzambe voilà donc ça veut dire c'est ça donc ça veut dire après tu as un Virginia P, tant que tu as un Virginia aussi à l'orchestre, na suta que tu Virginia à l'époque parce que là New Look Libango, tu sais que on a pas JDT, ngas to beta déjà Zénith, n'était Zénith ou bien parler na bossa ni salement munene, to beta déjà monsieur tu comprends Virginia, ngai de Picho JDT na César. N'était ce qui Zénith ou bien à Betty Masiki n'est pas beta et mené à pas beta. OK. À biso beto beta, Virginia peut comprendre là. À ça là New Look Libango, tout ça même CD. Voilà, un New Look Libango, il y a na Jamaïta, na Delilo Lomide, à Delile qui a Kofi, na pesa Delile Chimbambote. Voilà, donc ça veut dire que il y a pas comment on Nzambe à Delile. Donc ça veut dire que musique tant surtout il y a qui pour la bombe. Na débat depuis parce que na qui n'est pas par hasard. Mais c'est quoi quand on commence qu'on les il faut simba moi nini pour. Tu veux pas répéter que musique ils ont embarqué si frère. Donc ça veut dire que Tanga na de Belgique. Ça veut dire que César tant on les lié Simbita Zongine France. Allez, tu sais orchestre na biso tu sais orchestre mona modogo. Na ça habite là que na yoka ki place Vendôme. Biso ne to salam. Parce que ngana César to komeli ba divé to ça l'orchestre. Ba divé habité ngafuna wala ba divé bébé na papa wemba. Abenga na luka mutu bubu habité na viva. Comme ça tout ça viva molunge. Loka binu mi balé déjà pour sur na César to tangadia to ebana na Paris to voilà. Mba moko biso to ke luka modogo. Ngana César to ngana luka modogo. Biso to ke abiba li porte de bité to ça choix. Ba ça disque na papa wemba. Abiba li porte de anani modogo simba. Pour asala banse bebele. To ke to komeli modogo na Aubervilliers, to yene pas ba divé. Allez, badivé orchestre bandi place Vendôme to recruter ba musicien biso to recruter ba musicien ngako na so na frère en Christ na mimaye pour alors notre bana fille moko boye et pas une grande scène alors na chrétien moko à une église garçon mo calme comme ne dodo comme na mboka na pese mbote aya kana mona ba senga na frère wa yimba na biya yo yimba na yimbi ngabe aya tala toke mouvement oh kopelia mais mai bla na musique à mokili ngana mais mai na place Vendôme aimba kitoko donc biso to recruter ba orchestre wana ndeka c'est ça le baki c'est que tant to ça peut sortir na biso modogo so ba ko bise bita la pause à la lipo ngana c'est to ibanaki même non ba to so ba ya ba bika ngana César ali ba so modogo so longo ka débat wana quand il va se guérir sur le gars Adolphe là d'idée masser les tigaliayo ne peut jibe sur le gars les makaba les tigaliayo ndenge pita imodogo tant que biso man na silika makasi ndeto lunga wana après ngana c'est ça l'orchestre na biso omoni et ça les autres beta concert na awana Belgique à l'époque avec un orchestre mogawa FGBM na pesi ba ngote Richard Mukena Didier Nakonda Choulay Guilain qui na JDT à Longwaki à Skikina à Landi Maripol allez bah tout beta makas bah qui na succès c'est quoi il faut tout beta na bango Claude Moussaï pas beta biso allez bah César poto ya Belgique bah hésité bah na mikanda te na yanga moko ou na Yesusu tema poto ya déjà na vivre à l'époque ndenge na tikala na Belgique ndenge wana na tikala na Belgique ndenge wana na nini wana na 95 95 na ye na tike na Belgique ngap na seul orchestre na ngai awa ba chanteur na ba Chocho Bokito ba zeke belé neveu na ngai Christian Lema neveu ya Eric Eric Lema ntanga kumbwa donc ça veut dire
baki belé na sala orchestre na ya pe to kangi pe Belgique to bumbisa na FGB mwana po ba beka mise moi El Paris muto ya to kangi pe Belgique na vanda pe na bri e ko ba menako o Victor ko beta ba so Lucas JF abeta lever des rideaux pour batu baya o viva ko beta papa ba kuta beta na terrain moko ko koma komi batile batongo ba accompagner ya tali bango ba abi esa na tati na ngama ko ba kimi France la ndeka ba momia bolu ke la ngai JF do na vanda ka wana wodi ba ma ba ko l'école donc ça veut dire que biso to kangi déjà Belgique allez na bati pe to na accompagner papa Wemba et ça dit que après Kofi a oka samunanga tanga sali disque né à loi na nzema miko abokinga j'ai fait fongi match à 3 points ba tout Kofi aboki Kofi aboka na sansini après tanga ko beto Olympia avant Olympia beto na Belgique atindi ba faut bolo kanga petio so azupe des pitch na kin avec des pitch abi petit mouraza na poto yona ye pena mapasa depuis les petits on a envie au JF il va voir master na fi saute pour coûter au monde abi nazana besoin petit wa donc ba yawa atindi bokambro que je dis bonjour na neveu na ye cousin plutôt Edi Lukunku Kofi atindi ba yo lukanga babi via na besoin na yo ne na ye na Madeleine ton na ye Kofi muninga bi petit moye ay singa pi oka ili bangate orchestre seyo amatinga wana ali na yembi batinga na bongo pela tobina bongo pela matina ba afrika na beti shit ko fa bien ma musili atuni bato na kinaye yoka bato zoa ya lingi musique ndela kene kini so no tu mamba kisi na ke koyeba ngona kisasa menga na tikala osimba kisi te na kata quartier latin ndena yo muna ba blum so na mona ba mise minga quartier latin ba leka ba na comprendre bango loko ba sala no wana memba loba exact makambo bele bango kutu mtu ba yebisanga OK au mona mdo mtu mso ayika rap so amuka na porte à rap imori de bimi so amuka na akotika na lupango wana imori de bimi so ka bimi imori de koti je te dis to beta ba conseil musu senti beleke piaka penda tant via côté avec bon tara bo plein maintenant ba otchote zo mon tout le monde ba besa bo ya bibite yo ça na logote quel logote maintenant so bazalama biloko na bango quel logote nga otina na poto na oso logote donc na et puis na besoin ko simba ba kisi ngote na yebi ngote nga de siko ba ko proposer na tant na longue quartier latin et puis quartier latin ma bé quartier latin il faut dans le bango bato ba longa quartier latin kaka soko bimi na danseuse OK au longue quartier latin vous monde quand on a commis quartier latin frère na communauté lelo succès ya ko sagnaté pour ko faire zoloba neveu à Jacob de Vario on a bimi senga so a bimi c'est le mot mais ce qui était faux mais zoloba ke académie ba kimindeye on a kimindeye bimaki ba kimindeye nzoka ya bongote voilà académie kimio zo ba bongo tano zu petit on de ba kimi bon après bon aspect to zaki na ngope wana pour la en même temps to wana to vandi na ndako Kofi donc Kofi singa lobby dans zone na France après singa très sanda ko na Anière je crois na ye so na côté ba samba moto ba na côté ka pour aspect to zaki na ngo bon talanga ba to ba déjà il y a une kini bien boulou faut comprendre peu baninga peu ba exprime bien qui peut ma blue bon gars moi la poto na mona te na ni bien ngote et c'est que tant soit au commune qui mais ba mbaki avec facilité groupe ba master non t'es ma bé histoire vrai mais ba kutuna to beta conseil mon na Tanzanie baninga balinga na matana podium te balinga gite donc on tabaki mata so micro wana do akon so micro wana na quoi conseil buko bele kutube ko fita waye akutinga na C plein na stade moto beta ki Tanzanie Zimbabwe ne bisute donc ko fait attends tu fais quoi ici parce que tant au keki micro bourreau moto alozana donc on fait na zala wana mais baninga balinga na mata pour aspect on a dit tout la matière dans l'hôtel à Rangai et puis et puis ko bino ngazaki na ngwana deka banza na baki na ngate ko fait singa ta beta kambe bo me foza na micro suka wana na kindo répéter banzembo omoni même singa bon po amona podium et puis ta danse pour bourou azati bon ta ko bina kanga bourou zakanga
Pour à l'époque, il faut le dire, il y a des danseurs. Modogaza danseur, Samaza danseur, Mamalaza danseur, Babiaza danseur, danser à quartier latin, les bosso et ça des bourreaux. Après bourreau, des pichos. Après des pichos, ngai. Danser à quartier latin, bon, temi bazo, on fait une bonne mona wingi, ya biso. Mais so bango balingi tengana mata. Moni, so depuis je ne mastaranga. Bon, alors moi dire te ceux qui sont lobby. Ah oui hein. Pour ça me sera lobby. Azongi si matari boy, yo bangati, ya mataka comme non, le pas makati ya yokati. Pour ça me so boya. Tant qu'on fait au mataka, tu fais quoi ici? Pour qu'on fasse en français. Tu fais quoi ça? Monte. Ah moi na matisiko na kanimi konanga. On voit ça, banzem pour yibite. Yo ya kati na babeta mbegoti baemba. On est les gars. T'es moi monsieur de bana poto et m'a pété coutonné. Et pour nga bon. Na pété ka balamo. Oh, vous avez dit nègre trop. Comme ça na poto ya bon. O meki ozio. Beto bundika. Et on a pété tonné moi la fandeka. Mais après on comme ping master na. OK. Frère, mon quartier la toana balongo kaka pour na ba danseuse. Oh, c'est un solo, ils sont vrais, Suzuki. Donc, avec ma commune, Kamono, Tabisuki, les blocs, toi, ça n'a quartier latin. Tibabo qui ça y est. Non, c'est Rosès Kamono. Oui, bah, le barrage soit l'ambienté. Bah, cata passeport, bah, cata visa et puis à l'étranger. Ah oui, visa, puis là, pour aller à Olympia. À Olympia, tu mets ta salle. Son mono, nani, nono badiama. Tant on vient à Yoki Kaka, nande ba kata kovo, nande ba on négligé. Depuis tout, via benga bango penda na mieti shegi alobi moko na bino fatika la moko fa longwa kuna za nengwana oui kuna mututu alongwa pona danseuse ngai ngai peko na lobi mana danseuse mo me ya yebana kite yeta wa yeteste ko fa zo zonga lobi na mopoto ak le sanzema si to ko mona moye mona kitoko na ona tant ko mona za pas kufa tant wa yé j'ai pu hôtel Ranganga, na depuis tu peux bien à l'époque, na négligé ba ningate, sur les ba na poto, to so pas ma guide. Ouais, si. Jordan dans l'hôtel Ranganga Jordan, abinga no komara loyo. Oui, ba hôtel ba soleil wa. Hôtel Ranganga. Mo ko na ko na Jordan na garde midi na bi, mo o leki na ngaboto. Ina linga yeming. Quelle grâce. Kusa. Ina linga yeming. Soleil na linga yeming mais a manka kinga. Makinga asenanga misomo ka finganga. Na tela me mona zo finga ngapwani na bité ve parti ngi na bangote mo banga ko milingisa aya asenanga vidéo na OK wana leki na nga solewa wana ba petit na biso même pendant que les répétitions là ta ketchup là ta jino aya ni mo mais aya takanga na TV na tela ga boy ba soleil wana ozomona voilà donc mututu alongwa kuna ngai moi so ko fa longo ngi sate pour na zeka so na siliki na CV demain je rentre en Europe pas bien un passeport na ozonga na nga 100 billets on a l'embissé. Voilà moko. Mais makambo ba yebaki. Non, dans ce soir. Oui, donc il y a que si. Mutune mo wa poto awa kide ki sasa. Vina ngamo na ki télé sona dans ce soir. Pour ça qui to ko ndima alba français. On dit mako teke danser. Moi na mbinza. Alongo a comment danser pas fara ya poto. Pour papa la tini na poto bien on comment danser za kofi. Na ko ba ki danser. Oui, tant wa ye siko ngala mimi siko na mimling et pas ya vina moi c'est tout comme sur ton siko kofi azongi garçon siko na ni vient nga wana akeso kutala kofi na mon frère danseuse a mon fille wana fille aux danseuses kofi bi oyibi moi c'est JF ba ki na hôtel moi c'est nani moi ngala gere bandi wana moi ya longo lenge zate pour bega nga sona longo so na kenanga BCBG omoni BCBG pour na ndo nga JB mingi voilà et puis mon soit pour yena jibi ba ko na TP ba ko na te et ça li que a longoli dans ces zones grâce aux azaki na zemi nanga atindina no muntu na ba ke longola dans ces zemi ouais ba longola dans ces zones zemi makila nanga salela quartier la tête je te dis ba longola dans ces zones zemi ba mimie to na répéter mo ba mimi na bureau ba voiture ki na na componate après tant zongi quelque temps pendant que téléphone na bango de singabi ko faire le ngolé ngazimi na gina zemi na ba longolé pour ko faire tout et puis ndeni ko faire ba ko sana zemi abim ta singa sana zemi kati makila na ngesa ila kati la te na ba tu peux lui wa fi ngo za bango ina ibité
yango so dénoncer bango frère ah oui ozomona ah oui ndenge na dénoncer Kofi be frère na lo bango vérité mokolo fanatique mo ya Kofi a tem ça na nzela fait obebana parce que na so vérité ana leki ni moko tuturoba asa leka selanga miso tuturoba so kanza nga na ba mise batu mo ya pasi ayoka vie na quartier faut moni partout tanga temps na temps fort partout parce que tuturoba kanza pour na mona vidéo mo zo ba biso to esali sabatu nga Kofi azwanga na JF Fongi Kofi azonga na za JF Fongi na mwasi na basi na poto na bana na poto na français na somba déjà voiture na somba ka bilamba ngato na ke Kinshasa bana poto histoire vraie basilika babi omikitisi ozomona parce que ta ba misa katel bazoya moi bana mongo bo baoya so ba muni chefo sangana na bango omoni ta na ke usangana na bango nga tuturo bango na pese mukanda pour que de Londres à l'époque pour nga na Deli Shimba cousin na omoni yenta benga j'ai fait cousin na de Londres on a fait ba quartier latin bana so ba nona combien wana na PC ce que autant zo beta masola zo bosana ngana kenda quartier latin na JF ba mise to quartier latin so baza vrai ba bisa yo so ko na chambre na on yata bilamba ila saka na mabeleka ngana kota quartier latin na mona poto et puis na yeba na tena poto Kofi azwanga po na yeba tokena tant que Tanzanie Sam Tintu na pesta komona ba oteka ba CD na ngai abina ya biso luka to sa ba CD yo so sala CD o luka nini amso to lungwa ça va isanga tala toujours mikili to sa academia parce que ce sont des gars qui font des kin pour nous ba depuis tu ba kenela kin ba ça va succès nga fona kende peka kin et puis kin e danga kaka pona ko kolisa chant omoni ko yemba ko beta guitare c'est kin omoni rap penza donc c'est un peu ça frère c'est que tant batutu balongwa pona bazé belé balongwa pona so ata petit na so CNN na longwa pona Sandra Lina ba beauté oui Sandra Lina to beta histoire matin comme CNN CNN c'est mon petit frère na PC Mbote voilà CNN ok CNN moi si na ye ya quartier bana lingwala oui moi si na ya quartier elle me Kofi donc ayoka ke no sina ba bimana Sandra ko fazu liboma donc nen baloba ke ba leader ba bimana ba danseuse ba solo oh isa solo ba leader ba bimana ba danseuse na bango wera bota na danseuse Gisèle ezama ba solo oh wera abota na Gisèle Gisèle Yamamoto abota na wera donc sans exception bon tout ba danseuse wera lingaki abalaye comme deuxième femme ils sont là bêtes les histoires vraies mampata boluba soi-disant servante de Dieu akenda ko sala cop na cappuccino et ça coopération ba sala pour être cappuccino a embrouillé Gisèle au moment ça akenda ko embrouillé Gisèle cappuccino pas embrouillé Gisèle moi si à cappuccino benga cappuccino na yo que zo bana Gisèle cappuccino c'est mon snake ça na mon cop moi balar mo ke pesami na sala ka pona embrouillé au moni histoire des abongo parce que vous avez un bala pour moi si on a beauté le monde à mobile ok pour ma pote a beauté des filles tu fille on a beauté le monde à mobile ma pote a cappuccino peut mbamo cappuccino peut allez moi ça va juger donc ils ont dit moi ça va bien mais ils ont dit cop comme sous bonnet moi c'est on va divorcer moi c'est na poto a va divorcer na cappuccino surtout on va divorcer cappuccino ça qui na choix ta que pas ce que Gisèle ok nda comment ce que mobile à Gisèle officiel comme mobile na yeba otibana pe na mona wera pazana ok oui so na kosi cappuccino alega koloba na mona wera ba changer kombo ba longola kombo wera pesa ki mona sikoyo ba musicien pe JB koloba ko tout JB on ngano benga mona ntsuka masina ye zomo na à l'époque ba to baloba kao dans ces mois ya JB ba kufa na maladie na otanga communauté pour na famille na ye mais nga na mona ngo bizarre parce que à l'époque tant on miette ko faire le bien aye abina depuis chobo pona mora longwa mora tika le mettre le bien à longwe omoni nga longo na de mettre ake ko ta pas jibe ba e poto ba obeta suki Zénith donc ba ye alinga na bicho bilamba mettre azuni ndako na bon marché to kena na ndako na mettre ko lianga na de bicho so mettre azuni sanga kama na lela yo mabe oh maintenant ta communauté pour la famille pas kufa so oyebi ba déjà c'est naïbi mutolo ba abi alela yo makasi donc yi yo kaka ce que biso to yo na de pichu
Et moment là, na miette to bimi. Pour les personnes qui n'ont pas bon marché. À chaque fois que tu y es, j'y bazar. Oh, au moment là, to songi. Il y a un lobaka. Ba leader autant va mana ba danser ils arabes bangote. OK. Parce que ceux qui se fient na kufa na sida, c'est que j'y bazar na sida. Mais l'équipe me connaît belé. Ah, mais t'as rien ça. Donc c'est que ça bangote. Vous avez et ça bangote ba bimana ba danser. Yango so ba donc so mona mo ba bote me ba wanga na kabana wana. Pour les qui ça qui yeti. Moto to lobaka boy pona kula musabat. Ce que frère Jeff tant yo talaka, tant que talaka sikoyo ba photo na yo. Oyo wana na ba vidéo na yo wana. Tant que talaka yo mo bilobani. C'est la gloire de Dieu. Na kutana na papa mo na gare du midi. Un papa ngana zo leka abinga na frère na telemi. Aolinga. Oh, même ce qui tient. Abinanga, je vois la gloire de Dieu. La télévision donna joué le bouca. Joué le bouca on a dit na musala boko a musala la danger. Joël. Avec so aye, il faut ngana zanaye. Mon na yeke abijef nenga zala. Faut ngana tela mutu musolo la fininga. Ton azé mission mutu motando loba. Frère na kosote. Mutu mokote do ane koloba. Nga ba leader on a tout balinga na orchestre. Ngai papa wemba. Papa m'a dit Belgique, faut pas le kangai. Nde ba muna ngati bazo ba petit nga ba cristal nga fana ke de viva. Eninia. Fa nga na yani na kin to ça la dream team dream band. Ba Serge Moulasi ba yana ngai. Il m'a dit oh petit ko na yiyo. Nga ba leader tout ba ndo revenga. Na so vérité. Le moment to loba boy nga orchestre mo na ben en côté ateka maison mère. Pourquoi? Parce que na mona bana miki. Ba fere ba bana miki ba Bill Clinton. Moni bon mutuka ande na JDT ne master nanga omoni bon JDT bon omoni JDT eza pe moi omoni vita ina ya balo melwa petit na ba petit mais so bisinga la ramula mbinga et ça bien ti nga okese mona lo ngo kota teka maison mère parce que na mona ba petit et puis na ndo mona ngo batu balimbisanga na ndinga mabete na ndo mona ngo trop fulu trop bas ndingi na bango kaka ngalengara parce que moi je viens d'une très bonne famille ngalengara batu mo ba poser batu mo ba intellectuel moni donc dans mona ngai dans mona BCBG dans mona JP dans mona Blaise dans ma place na yango dans mona Lema Kaba dans mona place na ngande yango surtout au benge ba ki bango tout ensemble frère ba beta conseil mona Madeleine na Madeleine sur orchestre mona Belgique ba beta lever des rideaux donc na côté na concert yango ba moninga ba to na concert ba orchestre ba benga na taba mo poa to na mati na taba mo poa ba jibe ba wala ba ki likolo na ba dele pe la place likolo ba docteur ba mais tu vois nani déjà ba ngai na kota déjà BCBG c'est lui ozomona nga ba leader nyonso ba revanga omoni mais nga mo onde sikoyo na ponaki soit BCBG soit Kofi. Voilà. Tant que talaka Cindy le cœur. Tant que talaka ye au monagani na katine puis au milobagani étant serviteur de Dieu. Ton talaka ye ton message de ton talaka ye na lobake ba Cindy le cœur c'est une servante de Dieu. C'est une servante de Dieu, c'est ma sœur. Ba comme ça ko choquer bango. So talié à lobate. On dit maman nzambe omoni netinga so tuni basam o tuni batu wana tout ba ce que non j'ai fait différent na biso nga est différent nga okutanga te na badiamba okutanga te na banini okutanga donc nga maman mi a ça ko faire bi ko ça musicien te ko faire bi maman zo mona spété habité parce que nga ntumo nga maman bi to baka français bonjour maman comment tu vas. Maman mia kana biloko alambi na ndako aina ngona 5 sur 5 a longoli ya Antoine ya Joniko na ya Jeff Agbepa ngai mwana ndako na vanda papa Agbepa na maman do yom ngoma Jeff Agbepa ngai Jeff Agbepa yanga na telemela ka tuturuba na mama wifa rifa za na Londres pour bango batiaka grand frère erreur so grand frère sali mabe bango ba komisa ye pour bazelaka via daye bag nous ba Saint James bag nous ba ndako Montfleury mais lo ba bossa na via intellectuel moto mukanda et ça sala makambu kala
ya solo frère soki vi aki avant biso frère biso toya mabe na bavideo tokoatake bango na bavideo même na makofi tokita bakini tokobeta na makofi omoni mpo bana bandeko aline aza na lile ndenge akofi mosusu jamai omoni na makambo oyo ton grand frère asali mabe okotela na mabe te odofinga ali ya pwana omoni Cindy c'est une servante de Dieu elo noyebisa bato ana nzela témoignage moni nzambe po abenga yo famemo po yo témoigner banzela wana Cindy aza na kati ya plan nzambe ozomona so motelemela ye komotelemela nzambe omoni ngai te nazali na miziki bato bayesi mama nanga mama chef ateli atie balox atie biloko aote na bapersi mama azoba c'est un serviteur de Dieu mama nga azoba bon c'est un serviteur de Dieu akongusu babenge tomoni chef na YouTube azoteya abi nayebisaki bino na section moke tant na longa quartier là tant na longa tant to beta Bercy moko mosusu nazotamba na mama toaki na métro na Paris tolosa ba course bakomone moko bakoti na métro bamoni biso na mama babi ta chef fong ba evelinga wana bamolobisanga yaya omoni mère oyo kobukana te doki yango oh na lingala kaka bisanga bango tatso mama zantie so bona batie na suki ya mundele omoni ninga sa kotala agité yaya doki yo musu meno pas aller pema beke oh yaya vandela doki kolanda ba fia bia pari awate bon mama kati ba wana mukuse po bakene musika te abina na lingala azali mwana na ngai na bota ye na bino bazairwa azali mwana na ngai mama lendisa biso ya solo ko felo bake to kata ko felo rabilo belate uzaka mona poto Batimati de Benda Dokia. Voilà. Donc ça veut dire c'est ça, frère. Il y a un que les soulèves avec des gens qui sont dans le quartier latin, dans le quartier latin, dans le simba qui cité, dans le qui cité, au final, l'autre, c'est à l'autre, sanga, aux moi si ni na répétition ni na concert. Mon comme ça, dans il y a nini ya mon église on a Saint-Luc, dans biza na mata ngumba wana, ben fait dans la amortisseur là pour basi batondi, pour faire ce kitabo. Na 600 ans Monica nga baluki. Akiti na ba fiyo na tona na zo ibisa yo keba na basi ko fa no ibisanga so on doit comprendre on tenga mora viosa jaloux nzoka yebi ba fi to na ba fi te eza ba répétition eza ba démon eza ba démon ngai frère moko to kutani na ibsinga frère nando lingote nando telemelo mais moko na yoka ki pasteur na biso a lobi konde Dominique était un programme sabato mai a lobby ke ya ona na sikela adoyui adoyui na petit nanga a bala nièce histoire vraie na telemela kaye po aya na photo type wana garçon na yebisinga frère wala yebisinga bi frère Dominique konda yebisa biso boyi ay bo moni na baskat na salaka bato bakufa pe bayaka oh bato ni pasteur ba osani o ba ba yoka liloba banda joana longo église o ba ça akomena koteya ba yinanga mabeni na leader na bango tanga yo kaka kango alongwa na moni ba jibe pour beta stade ba kende pa na ye fali pour beta stade ba kende pa na ye ozomona atinda ka ba demo atinda ne bato atinda ka ba demo voilà tout aussi ça na biso mais yolobi ozali GF il faut ngagbepa GF agbepa hein makambo zo leka entre yaya na yo na mwana conseil ngo kopesa yaya na sala ki vidéo non na sala ki vidéo na sala ki vidéo batika ofinga Didi Stone aza mwana oyo aza humilié ozomona aza humilié na makambo papa zo sala et puis na yebisa ki batu frère omoni Kofi oyo asimba ki danseuse na sima azo pesa sindi ba bise apesa ka bise na monoko oh Kofi apesa na bise na monoko na Bercy oh je te dis parce que na Bercy to bango baye nga na kotaki boloko na kotaki boloko nazaki na bar moko nazaki na bar moko na matonge na omela mbala moko bato nga président faut to Kabila oh na bato ba surtout na zongi ndako pour papa go passer là il faut zelanga pour là même à tongo faut azelanga to déjeuner c'est mon papa et ça m'a cambe belé on a ko lobate zoma yana ba tout roba so na sama na papa bepa akola na ya Antoine Bongote
Comment quand papa gbepa yebisanga, c'est ka yebisa ya mote. Donc ngane na za gbepa. Mon frère, pour ce qu'il y a un salon, il faut sauver vie. Pour nga yebi bien les frères. Na ke na yebisi papa. Papa tala na kutana batu moko boyi, tant mon baoloba. Papa si na bon. Ah non non, tout ça na papa si na ngo elle va dormir. Oh, après on aura na mutu na chambre na nga mutu mabe linga kokoko. Mutu mando fouté là, annexe na bango. Abinanga na yuki makambo lobisi papa. Nga nazara na mutu renseignement. Ndane bat baye barate na bengi déjà né ba pia biso mbongo ebele ouais so be bato ba melena mo masanga ba ba lobela yo ki lobenga bato aner so lobela on a tongo to ke Cameroun donc c'est na kangi bisaka nanga na ko na voiture na ndé kana ba petit après to koma ngana kende ba bazo na voiture ba jipa ba sodé hier en civil na binduki ba kangi obena ba kenanga tina ne oh au faut que ça batouana na yebi batouana tinaza na bar na mela batu ba le banga na kibitela nga papa linga pe masolo politique ni tellement tout ça c'est pour papa Kofi c'est un intellectuel ah oui c'est un intellectuel tant nous na Kofi très intellectuel ba Johnny ko na blague était ba tanga na batouana tout tala didisto na tama mazo koma au comprendre dignitaire na enani voilà obike lobi na tongo ba sel batouana ba inda oh bakena ngako nese bobiso to ke Cameroun kama mna ko funga kinyango ah baba boyenga na chip ngayo bo bakena ngako na benga papa gbepa no bakena ngabo ba na ko makuna baba boyenga na boloko ah il faut que ça batu wana to bumayo ah frère na kuta batu na boloko wana na bimsa ko mutu musu boloko mo ko na vanda na boloko wana boy batu basala ba kaka wana ba pipi wana ba shege ne ba kango na butu to na kote ka ba leader o musicien Kofi basoda ba kado ba bingate oh ba moko peut-être ki au place ba tara batu nyonso tout kote ba ba inter parce que okanga ba mobutiste batu basala ba okanga ba moko et là qui na moko za na Fanfan Longa na pesimbote Fanfan Longa za na Londres ye ba kanga ko serna za na politique mobutu ba kanga ki payer Fanfan Longa mbala moko ba tel on prend un message qui a profité ba ki za ba soda wana bokangi mutu munene ya leader ya musicien oh ya solo oh allez ba bimisina sko kuna ba tenga na inter mbeto bien voilà tomber en inter sko ba fi ba zo tala mai oh na ko lesa boloko tala ba si ba zo na boloko olia na zo lesa boloko c'est comme na fa inter wana so tala ba po elo mo kabulika bo tala ba to baza kuna ba shiki na moni garçon mo zo leka oh mais sérieux, le monde a quelque chose. Non, tu as un geste naïf là, nous avons un mot. Comment tu connais? Qui t'a dit ça? Comment tu sais? T'as dit oui, ça c'est vrai. On a dit qu'il y a un sang bleu. Fikika Songo. Sang bleu, c'est mon tambo. Il y a un sang bleu. Elle dit oui, mais il dit à personne. Mais on se retrouve en déni. Maman nanga, bakanga na mbujima na maman nanga. Na lotambo la bakayenga mais na vale ma peñe mais na mona mobutu ah nous mona mobutu ba mona betili ba Fafa Longa na betili ba viona tout vina nga Shango na papa Shango na betili ba mi konzi tout bazale kwa tal mona moto na bino oh ba benga ba soda oh oui ba e komi type président mona mobutu za ba bimisaye ba zong c'est so ba kende États-Unis donc ba bimisaye to ba tali na bah oui mon assesco pas bimisa voilà donc ça veut dire que na bolo qu'on a skoyo et là que souvent on a bima frère parce que maman na ganties na ko dénoncer frère to mona soka ba bimi ba ye ba zuyo ba soda na ba kenayo mona le no ba zuyo sabiso bon na bio na makila panzani ba bomi ah oui faut ba mambeleka na Congo na biso na ba arrestation ba kangaka bato arbitrairement ba boma ka bato fenga za na ner bato tout ozaki na bango ba kufa siko apesa ko bijon ndele siko sali ke ele na bima boloko frère parce que maman na zantiese ba petit na ba bengi siko na miki ba bengi mo sinanga maman Françoise bengi maman Françoise na pesi mbote belé mama di mama alléluia cette année 26 ans de vie commune wow
c'est que ba bengi maman so maman nanga bengi so ambassade à France au monde le nabikana so ba français grande sœur na Londres Nathalie que je dis bonjour à Kitakin so nga ba ozo nga bendana ba mindele ba na bisa ba français pe la bokangi français à point monde le sauvanga ndenga tan so nga boma OK oh ba kita penda mindele oh ba bi français ça va te yo ba so na français ça va te oh bola ça ba détenu ba laxi ba détenu ba moni kombo na ba oui yoga bongo ba François il fonce yoga bongo ah on mission coffee ba bité tout monde aille bongo mo l'appelle moi bibi oh on va te oh c'est toi ouais c'est moi merci t'es français je suis français merci natanga kaka métro kobanda port de clients comme na port de Orléans ah amalo tangela bangote port de clients ko marcade château to gardez-les tina ba ka ya non tika ah mbala mo Kofi atindelinga billet, maman François atindelinga billet, maman nanga na Paris atindelinga billet, na sécurité na ba billet belé na kinoa. Ba so ba tindi ba mbongo. Donc kala wana na kumka ba mbongo, ngala jour à Bercy, des jours na zoki avion. Quand on a commis maman nanga singa ko komozo koma ko kene pas Kofi wana te. Na maman François ko zonga na aéroport, quand on a commis l'aéroport, so ba na Paris. Ba bi Kofi to beb sa concert, ngaza mona poto. À l'époque génération n'a besoin d'être celui de courant. Ouais, très bien. On a Batouko, on a Paris. On a l'époque, grand combattant. Quand on fait au Saranaté, on a le courant, on a Batouko, on a Paris, Babi, to baby sa conseil. Qu'on fait Zolinga, qu'on fait Tindi Mamami, pauvre Mamami. Maman, qu'on fait Bikenga, c'est Mamami. Non, tout ça. Pour Maman Nanga. Mamami a yapenda à Loma France, à Tina Nazavente. Quand on a quitté Talinga, papa, il y a nos besoin. Bato baby sa conseil na pas na Belgique ba kita ba lui chef ba boumaye j'ai moi ma sonné qui ndaki ah ko faire si maman j'ai fait en avion so ki ai a monu yokoya maman mi ayo zwa ngai na aéroport maman mi abi papa ya nos a besoin na yo tuki na ko ti pe na ma François son randa OK so na ba ngabi kende kana o ya lobby to ko mi ko na ton ko fi so présenter nga j'ai batu baya batu abua kinga mona atia partout on te pona longwa batu baya mbinga wana na baba so ba vicieuse bazo fina nganzoto bazo batia maboko na poche ti ale baba to na zo mata so yenda pesa na business monoko yanga na loba mon to na pesa ba bis bongo ezayete OK maman na kipa kamera na na sima na tanga komone Jos Mondele kulutu na ngai na yesi kulutu pesa na business monoko asinga selote avion Kende, ça veut dire que tant que ça la bloc on a ça y était. Ami nangai buya mayola na pesi mbote ngana buya kuto bono kila so de kinti kila so ba boma kila so ba staff kuna na pesi mbote buya mayola lo bango ke azoyi ba fourchette azoyi ba bilamba ezala yete na kama na so mo ba asala ka moto tete Tchernobyl amona bina ke Kofi aye à côté n'a pas naï donc Kofi accueilli oh après c'est pas Kofi bilamba donc Kofi accueilli aye bina atela ba vitrine ba manke ba mitakala bilamba tout ba yibi oh ake na poste à police ne kana kwa pour caméra za wana ba yibi na bilamba donc ba tele caméra ba moni ba to Kofi ba yibi bilamba oh ay mais Kofi a bengi Kofi na portable ne Kofi ayambi abi ma vie ndeni yo ye na yambi yo so bo yibi na bilamba oh ngaza na Paris mais pendant l'année oh, abiso ngi benga na fixe. OK, a bengi na fixe. Ko faire passer à lire. Oh, mais ko faire oui. Donc, on est à la réalité. Aux hommes, démon, le vieux il souffre. Pour démon là tête l'ongna ça ba bêtise wana. Ngai moko ba ke Cameroun. Ngana so tant aussi ba falisika. Abi akeno mika bango na ba soleil so ba ko beta Bercy bien. Atiki biso ba c'est ba depuis to tira akena ba fali. To ba komi kuna il faut bien sûr qu'il n'arrête répéter et puis quand le poteau tchoko tim ko boya nga pena bimasika oh frère na 3h du matin porte na bitana fungola boye oh j'ai na Cameroun oyande oh yo ce que ne répéter ah frère na bimisa bible na bando tanga pour moi François pesa nga Nouveau Testament avant de seka abimisi pa kyambongo ba pesi ngai
parce que moi ça m'a allé à l'autre na sambé ils avaient été fait pesinga pa kambongo so ba lobi so ka yibongo ils arrêtent la liste faire so yibongo fa bimana yo ya mo so boza lobaka il fa bimana yo nga so ko karate pour la bimisa la bible yebo dia ibike oza race mususu atu misa liste te bata en commun été asa te komona nga pas comme talo makambo lo kwanga zate pour yibike no ba mamba solo ayibike na lo bango pour sauver. Alors conseil européen ça dit na makambo ya papa na mwana pona yo pona nga kasi pona nga eza ba erreur à vie omoni mwana ne so ba parents ba kabwani mwana kendaka mutu akendaka na mwana mama a la fait mwana cerveau kasi mwana pasa mwana poto intellectuel tant mwana papa blo abongo a osilika so ba tout mwana so ba finga mwana ngo eza ne vie alors que se comporter mabe mais to ki ba kam so pe à source il paraît côté père maman moi infidélité moi ça les maki on peut voir se comporter qui bon OK mais na ko lo ba moi té OK on dit côté maman infidélité moi ça les maki côté wana on vip à se comporter bon donc quoi ça les passe voilà bon côté quand on a longue des quartiers la terre dans la longue quartier la terre na sala disque na Brazza producteur na général d'Abira na sala orchestre toqué Brazza tout ça la disque na biso tant disque bimi disque qui toko na kutana na mutu ya quartier la terre Charlie Kadima j'ai dit son nom c'est un ami à moi tout tanga na tini na école primaire après na ko comme mutu bureau à quartier la terre surtout dans longue quartier la terre on est passé longue après quartier la terre tout côté na Brazza na c'est CD vrai CD na fa de la ngando pas on bien le vieux ngando a tel singa ya yo douté latino quand quoi ni abi CD za mutakala mutakala ça veut dire quoi mais c'est l'autre il a travaillé non mon nango peut pas comme la ba mystique beaucoup habité des abulumbo oh et mettre ma frère c'est des kitoko na kini piso leka mais ngama pe bambon mais ezaki bulumbo tina kutana na mutu pena evere ngabi sli si fait la tininga pa na yo abete no vina nga mobimba qui est vrai oh asinga meka ko concert moko mona ameki mo concert mo kota système Mobutu a travaillé en plein à Kosaganate. Il faut signer contrat il y a 10 ans mais on peut s'appeler 48 personnes. Voilà. Aux monde. Il faut le bimana banani bali, il faut le bimana bambois. Il faut le ça marambe dans ce succès là, c'est très dangereux. Mais je t'ai dit ba succès wana eza mobulu. C'est des mon ba c'est des bolumbulo, c'est des faut pas travailler en bo. Yango ka bango ba le 8, le 8 souté comme le 20 pour il faut travailler travail silité donc au bimata on soka ba somwana et ngo bimaka batuka na kubunga somwana et mon ekobo na via babar na via makambe belé parce que ils en foutement surtout mtoyo kanzembo mokili moi bina simi ya simo tema binazo ezani kasi ça foutement wana on a nzemba débloquer fait débloquer bimi déjà ouais musique mokili boyo kaka malobara bango ezalaka codé mingi babuma bavina bango pona mizika mokili bayo kaka ton fallait zimba chéri bimanga lokola femme de nuit yozo yimbango ozo loba oba la femme de nuit mingi babala ba femme de nuit frère ozo mona baloba bango zala codé ozo mona donc ba te belé yozo ka balobi boy mais lobi bongo te ba te belé ba vie beba lokaka bana poto kala o ba leki ba papa we matala ba vina bango na ba vie na nga baza ba master na nga baza keta ba vina misu ba kufa non mingi ozoma misu ba refula bango nga ami moko abetela nga lobi papa ba lancer bango misato ba lancer bango yena buto alali a loti ndoto papa mba asambisa bango 3 ba asambisa bango 3 yena mère malu ba vandi papa mba so juge ba bina yo bima alimi ba lobo kota boloko oh na tongo ala mukeli ndoto na loti abenga ba master ne ba yambate oh amona rabu Fone Lili, master nimo parmi des wana bakangi bango ba refule bango ya lota kiamo to papa wemba ya loti ye ba libéré mais donc ça dit ndenge bando kota banzembo wana et puis à partir papa ba komanga mo sa sirène mo sa sirène penda boye abimaka na yepe ya kota na mo so na Londres même pour ce papa ba oti Paris à Londres alors c'est attaquer comme moi si wana ya wa yo yebo ngala bi na vie na hôtel na be na tele moni fi wana mamna nga ya bini na fi wana abi fi on peut ali mo egabo quand les arafio nga bimi ti le mo ne pe souté ozomona donc monde wana eza monde moko ya mabe surtout ko lembate ko loba
so ba yina ba yina so ba finga ba finga o ba olinga pe makofi ba ya na bango to bunda na biso ngaza sportif frère so betinga deuxième round pesali nga fo nga bitumisi la raté nga pona Jésus Christ na le barango puis no bozola na muto nga na kutana na bato belé nga na tambola nga to na bagardi nga na banga nga loko moté ba poto ya Jésus ba bomba bango pona vérité Jésus mo ba bomba pona vérité nga so ba bomba nga pona vérité ba kokisi liloba do mona ka za apôtre Bible biso ba apôtre Bible biso lo za te pona ko terra lokuta na pesi mbote na signora de patra wo webi Seigneur de Patraum. Frère Nabiso. Wana mwana nzamba solo. Nakosoti. Un homme très intelligent. A l'intelligence à mokilité. A l'intelligence à nzambe. Vraiment aussi mo yambaye. Seigneur de Patraum. Na okia sana kim. Oncle Doudou. Wana ndeko Nabiso frère. So bali koloba. O comprendre. Donc ça penda mwana na nzambe. Dans un numéro 9 na bengaye. Signore de Patraum. Il faut les cas. Ça c'est mon frère. Mutoye soit koufela. Voilà, papa Ali Memonga le petit Mbote Belé, bon séjour. Na Kinshasa voilà. Alors frère Jeff Tokom Kisona Souka, n'habite sur pesa bien Mbote Mbote poto 600 na biso. Na pesi Mbote na sponsor nanga. Bibit. Jésus-Christ de Nazareth. Ah, pardon. On a sponsor, frère. Sponsor officiel. Il y a Protejaka, il y a Pesaka, il y a Betaka Bangouna Nabiso. On aime ça Bangouna Nabiso, Batala Nabisote. Pour moi, Silika. Surtout au Silika, on a fait un bétio. Il y a des gens locaux. Ange, il y a des boutique, au moins, il y a des panzi pas, si tu as un salon longwe. Moi, je benga ngapela, mais moi, ça kimie, benga nanda ko pa lingangati. A comprendre mo pa lingangati. Donc c'est ça en fait, lingangati ka pona ba vérité. Nzo la sauvera bango. Musique wana ezama be. Na pesi bino so mboto bolanda ki biso. Botika musique wana. Botela ka ndenge ba sukaka. Tiala mwana lobaki. Akufa na ba 60 et quelques akufa papa balobaki akufa na podium akufa bango tout ba ebi bakufa na lobaki Kofi New Arena ezalaki pour kufa alobaki on yeboko ya conseil na suka ezalaki pour kufa irate yamo mo bilo so bitawo c'est bilo suka vous monde yamo ça ba bilo mo ya yete ya démon pour hier ko ça m'a mandé c'est un homme très intelligent il y a ça Kofi il y a ça Koufa, on a ça démon. Il y a journée fallait que nous ayons à New Arena. Il y a pas Koufa na podium, il y a moi le bac yango. Vous avez si vous bakatissez liwa wana. Vous avez donc on a ça le logo na frère. Il a été. OK. Mino mol bakon nani classe loba nani hôtel comme logo moi nae. Nani Didiston. Didiston, il m'a a posté Mino. Papa ko ça bonté. Il a été. Vous avez il a été frère. OK. Vous avez donc ça dit nzamba kutanaye nzamba sale grâce tande meke ja sona kufa netilisiki tala ndenge bitni sona kufa netilisiki fa ba mutu ba kufa netilisiki tala ba Claude François ndé ba kufa netilisiki ba mutu donc ba liona bozaka netilisiki le seul fils de Dieu est miné wana mona nzambe le descendant d'Abraham na fanatique n'était pas la vérité. Je m'en donne le bango. Ba obomanga pour la vérité. Ba lokaka semence nanga pour ba bomanga. Ando le bango. Vous comprenez? Et pas le baba tu ba bomaya, le bango avant. A le bango ya papa mbana na Kofi. A le bango. Et mais là le bango. Na la vérité fait dans le bango. Et mais là le baba bango mi balé. Et puis bango balé ba so basina. Voilà. Et puis papa ba comme la sonité avant na penda boy. Azo ba tout le monde maman c'est mené. Ah mais petite fille, comment tu peux dire ça? Maman bana muningala. Maman bana muningala. Ça veut dire bango frère, na le bango na tiema ina munogote. Ozomona emene ya babumaye même pas États-Unis toi na bakenda na ko benga moto wana ya Olympia babi ana sikita sila. Emene ya beta concert wana a malade. Motema ila shaki. Vous avez il y a un concert à Vina parce que baninga ba beti fa beta ba corrompre ba musicien ba longo ba miso ba yebanaki a recruter ba musicien c'est que ba yebani kututé. Vous avez motema ici la chaki a ko bela motema. Vous avez akoya ko na podium. Vous avez ba ba bomai. Tu vas faire son dans une mois sina yo. Au moins ba neti veram. Ba musicien bela quartier ta bimana ba. Ba bimana ba sina ba. Na zo vérité. Toi maintenant moi c'est le azur manamo. Ami nanga moko yana mwasi na yevi mwasi na obala ye OK zana nuana OK akasi mama zanga na bureau ko na to solo lati oh tant on vient ki na bureau bo bazo so si c'est bimi akena ye
On a préparé Bercy, moi ça le bel hôtel, mais le basso qui est Bercy. Il m'a dit, il a boy pétiant. Voilà. Le OP, on connaît Mobutu en Dossala. Ça comme le bas, moi j'ai vu Mobutu toucher ma femme devant moi. Alors tu ne peux pas, quelle imitation à Paris, dit maman. So boy, babaré. Bilo va faire ma sala. Frère, un monde satanique, monde diabolique. Et puis tel va misser tout balongwa maison mère, balongwa BCBG, et ça va mission moi la oublier. Arrêtez. Aux monde. Pour anim, pour basi ba bébé ça ba. Ce qui missa bimitana d'héritier, ba fingi, ba tina sankara. So moi na o bimandenge nini, yé pas que simba. Tant va bimi ba molanda et moi na biso. Mais ba linga qui était. Dans la ferie, ça ça nze beaucoup à celle la ferie à celle où la sosie. Heureusement pour mon arayo tende ou to sosie voilà. Au moni, pour nini pour na bango to boto la bango to bétoile. Voilà. On va faire abimi. Même Fali ko fait la limité. Ils sont vrais à l'inga na quartier la tête. Tant fallait à longwe mais kofi. Oh, à c'est les banzembo. 119 diabolos, il a fallu sur ba monter. Bah oui. Bon comment 119 so bo ça la calcul, il y a Fali. F au thème A B C D E F 6. Mon côté F côté 6. A 1 au T 1. Au thème tout Fali il peut pas. Au T ba chiffre nango. Calculango 119. Mon révélation après ici. Donc fa li. Comment dit I pou pas. Calculer bien que non A B C D E F et la 6e lettre au T 6 A et ça 1 au T 1 L au T A au T L au T chiffre Y au T chiffre non I ka bon après au calculer mon nyonso et puis c'est bien 119. Mon dit diabolique. Donc ko fait tikala ko lingeti ton petit na kendaki. Mon n'y pas que dans ma solo na ya bimi ya mon bana ba guerre. Peut-être bien king vers biti double king. Peut-être biti new arena ya pas fa betango. Vous voyez balinga te misi na bango bima. Parce qu'on a tout balinga te misi na bango même il me fallait misi na sa bimisi. Il me peut faire misi na sa bimisi. Et là monde pour place à Simbi et ba parce que ça fait au monde até. Donc ce que moi bimi na kidiba bato ba bima na quartier la te ba 2. Oui banane. Ngana fali. Fallait soit bimi pas Satan, nga pas nzambe. Bato ba yokaka. Na tout a débloqué. Baninga na tout, ba nzembe ba bimisi. Ozomona? Ba na mulili. Ba miso to maison mère, ba na mulili. Ba miso to na kama na jidel, wana mas na na poto là. Tala a comme une pakaka qui pas jimé. Ozomona? Voilà. Toi nous c'est ba bomi, a olonga. Frère, ba miso tout ya ba mission tout il y a ça bogis donc la PC bogis bo pema moté atika ko le la JB parce que JB a boumé toi na yé voilà parce que bogis ce à côté nga doute azonga mkela asa disque asa disque jiba PC mbongo disque ngenda étoile ba bouma asa comme mona nzambe alo blaka plus nzambe atika JB OK parce que atangela nga ta ba petit so ba petit ba bima mo benga R9 boy mais c'est moi JB boy R9 avec poto alibi misado wa Congo Fuji wapi asa disque wapi Rio ya komi paka ka wana Gilles qui baisse intellectuel on a Gombe de bien et bien Gilles Simba kombo na wapi comment animateur na bango antibiotique Bokila Lokondo wapi Jatamisi ouais ba étoile ba boma botena bana tese mulala akumka paka ka wana uzomona n'est vérité donc ba boma d'étoile boma bet donc ce qu'on me bima au comme une énergie pas mon lingato bima pour ça bomba yo monter au bimi ba fa ah petit à débloquer il fallait le bango tout ce code de déverrouillage fallait le bango voilà donc ça veut dire que oh ya ko bima c'est le code de déverrouillage maman ya oyina yo parce que ndinga ba singa boma 48 personnes ça dit il y a une so ba 50 personnes donc la 50 personnes ba tout mo kanga misu ba kufa pena ba kufa misusu ba kanga ba esprit na bango ce que bimi doit être à 49, il faut remplacer. Vous avez retour il y a 10 000 lénis. Vous avez héritier. Vous avez héritier le là il n'a rien. Oh, héritier tout ça il sont mon état signal. On a été sauté avec souffrance où la momie ça y est. Il paraît guerre basala na animateur dans quartier là tona où on a passé un bakanga. Et à tout le bango siko. Dernier fils, ils ont fait des diabolique. Il y a une vidéo Mikolo, à l'obio, fait à ça, on a beauté qui banda. Donc, j'y étais à mon camarade, mais bon, on est pénal de Bosso, la cause. C'est diabolique.
Voilà. Pas de pour faire quoi exister. N'a j'ai été dans un baba moliki nzela n'a quoi exister. Même à tel lorsque n'a la cause a bimi le gars va faire voilà. Où est le hôtel c'est le minduki. Donc on beaucoup bimaté, boza rabo monet basiro botara makili. Ya on a linga Célio. Namona kozala na ye bisayi na linga Célio Poutine ana vérité na biso. Pembe na petit déplique. Célio reste comme ça mon petit frère. Je voyais la ngai. Wana leki na ngai. Na nga bota pembe. Na memelo. Célio, moi je t'attends. Tu es mon petit frère. Voilà. Voilà le message. Amen. OK, merci na bandeko on a dit je crois que frère JF Fongue Abimisi Ebele. Abimisi Ebele. Soki Ozaki Diba, tu es bien on a tout le Belavi. Ozaki Diba, Yebaki Otika la Ndenge wana. En tout cas, merci Nabilo Mandeko la Libiso. D'ici là, Botika la Malamu. Amen. Et tu ressens encore tout Solana frère Jeff parce que Makambo Rodobaka qui vous allez belé. Voilà. D'ici là, restez connectés. Et puis Serge Mabiala, tika musique ya mokili imbela nzambe. Isina lobango. Oui, là, tu as musique avec Nangaï. Tu es un bon chanteur. Vous avez le look Nzambe. Tu as la différence dans le sous. Vous avez un monde où ils ont monde na yote. Serge Mabiala, tu es mon frère. Prochainement, il y aura Belsi Tokutan. Willy Sionga, le grand producteur. Tous allez na banda. Donc tous allez na kamokiliwana. Willy Sionga. Mote mingi na maman. Quelle grâce. Mabialo, merci beaucoup. Allez. Je t'aime beaucoup. Tolo Belavi. Quelle grâce. Quelle grâce. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswela ko bondelo zongisa bolingo yesila kite. Parent Mbala Sandrine na Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama adenani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe poto bana seko nabondelaki makasi ase ya mama Marc Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Gina Kiakou na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote oh Germain Mampuya nani alula yote oh na kitoko na yo nasengaki na nzambe poto banda seko nabondelaki makasi ase ya mama Ambro Jenny Dikengele Elembala le géant de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mosé Anta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Nyengetan, Karine Yengaboule, Moana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, et Doziola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe epa ya kendanga ya wama wana motema nzambe makambo maleki mokili ya nzambe makambo maleki Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spanion Dombassi, Géo Kisunga de Génie, Tazirotas Mambo. Depuis plusieurs mois, la vidéo a pris une place importante dans notre vie personnelle et professionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons une solution professionnelle pour filmer, enregistrer et retransmettre en direct vos événements. DSP Studio anime, sonorise, filme, éclaire tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, clip vidéo, conférences. Choisissez l'assurance d'une ambiance garantie grâce à plus de 18 ans d'expérience. DSP Studio réalise vos vidéos d'entreprise, photos professionnelles, assure la promotion de vos produits. Pour que votre événement soit une réussite, contactez dès maintenant DSP Studio au 06 29 87 98 40 ou au 07 83 21 21 67. DSP Studio, duo ingénieur Steve Malungwene et Papi Gene Tolo Belavi.